na ba émission ya Karine Mokonza kosala mikolo yo ba mama botika kombo ya Henrietta bikombo na ye ata ye mwazo mi benga Henrietta te po yebi ke Henrietta Karine bengaki Henrietta sikoyo Henrietta tan Karine azoloba Henrietta ezo déranger déjà sikoyo azoyoka pe bino bozo benga Karine atie telefone na yazoka Henrietta abaye na kombo na ye tampe bo tika na botongi so Henrietta awa oswalile mupamba Henrietta aboyi na kombo na ye botika ye oui na loti na ndoto Henrietta lobi abona kombo na ye botika kombo na ye alingi te alobi bolobaka ata mwana Karine mwana liboso kombo na lingo yoka susu te na bemission na bino wana mama na ye aloba mama na benga ye ya komi trouble no mama na benga Henrietta chiko Henrietta chiki na ye aosaka ne eloko mosusu atala mama na susu kuna Henrietta tali susu Henrietta chiki mama na tika kongo balika mosusu bino so bobengi Henrietta baye alingi te na kombo na ye alingi te aswaka lilemo mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko boyebi ke Henrietta tanga bandokende crèche premier jour akota crèche akoko bando loba koleka bana classe nyonso oui parce que aza pa mama ne alobaka aosa émission bino bozoloba na kombo na ye ya trop Henrietta sikoyo pa akomi esika batiki ye mama zata atali ke mama kei alelinga nsima atiki kolela atali siko bana mosusu bazolela ye siko atika otala bango nsima atali bana ngo mpe batiki bakomosakana ye ntango akomosakana akosakana simple te akoloba koleka bango parce que mama na ye oyo azalaka na ye alobaka kaka bino mpe bolobaka ya trop yango botika kombo ne Henrietta mpo ntango botiki akoyeba ke mama na tazoloba etali mama na ye makambo ne mama ne makambo ne me ntango bino to Henrietta azoka kombo na ye ayebi ke so olobi Henrietta ye obengi ye olobi natala yo olobi tala koto yo ayebi mpo moto to akobenga Henrietta otala meme na nzela so akoma Henrietta otala akokoloba kuti na mama totelema nakanisa kote kuna toyokani bon baoyo bobengaki nde bovandi wana bamakambo oyo bobengeli nazongela yango kutu te me bateori na bino wana ya bamakanisi wana bozwaki nalingi mpe koloba ngo te sans effet pa ya Henrietta pa na bino avec effet nalobi te moto etula bino etumba bino nalobi effet wana bopa na bino mpe te nabikisi bino ka bandeko papa alobo likambo nini likambo ezali bien si
nazo lukalika mao to nazo calculer pour na lobango bien pour na salaire te to bai na koma reta no siko kote musone na kota te ndenge na boy ko kota na makambo balobaki mingi na koma reta na boy ni ko repetango ni ko bimisango na monoko na bon la baronne Karine Mokonzi a continué ba live a obeta ba live mais ba live wana ezaka live ezaka émission alors l'émission wana l'émotion na bino ata boko contrôler ngo te côté Henrietta bo contrôler déjà Henrietta ça la bezita Henrietta tanga zu téléphone a bloqué bino et ça bezita bloqué penza tanga zu téléphone a boaki kuna et ça bezita a boaki et puis Henrietta zana mutungi moko te Henrietta zana les nenga zalaka Henrietta zo découvrir moki c'est toi lingi batu baloba po na place na été Henrietta lingi ke biberon na ye eza na température oya lingaka eza malili te eza moto makasi te alingi peke tango ana ngo posa eza wana tango baza nango posa te azomona ke baosukula biberon na ye ayebi ke machine wana esukulaka biberon na ye ayebi ke air boye fona dami fona sakana dopo na Henrietta aza na à l'aise banda bota matériel aza à l'aise oui akokota wana na makambo moko te moto akoutilize mpe aza te moto mpe akobimisa ye likolo aza te Henrietta mpe nde nazwi porte parole te bon lelo azwi ngai mpo naloti na ndoto alobi nalobela ye mais eza mpe provisoire alors ngai nde muna ekoloba botia ye à part na makambo to na monoko ya moto to ate mama na ye awa atya te Henrietta akota na je moko te ye je na ye tina ye bajoue wana kosaka nango bien soki bajoue mpe olingi otya te tya telefone na yo akobetango kitoko ata na kopa mai ya kodindisango bandeko oyo eza na ngai émission arrêté nananga na mingi oloba te nasokisi awa atabana kocha bilamba okay bilamba ekomi mutu gloire Rina Mokonzi na sepeli nzamba salime evolution ona na bino bela ya matote nzambe zakaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe Karina Mokonzi oyo lesamide yane ayolele nako ya Henrietta yolele ayolele Karina Mokonzi mesi na yoye ayolele Karina Mokonzi ya yo merci mama ayolele samba ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci Olobini ni musu nini? Atabana kocha bilamba. Okay, bilamba ekomi mutu. Gloire. Rina Mokonzi na sepeli nzamba salime evolution ona na bino bela ya matote nzambe zakaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe Karina Mokonzi oyo lesamide yane ayolele nako ya Henrietta yolele ayolele Karina Mokonzi mesi na yoye ayolele Karina Mokonzi ya yo merci mama ayolele samba ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci Olobini ni musu nini? Atabana kocha bilamba. Okay, bilamba ekomi mutu. Gloire. Rina Mokonzi na sepeli nzamba salime evolution ona na bino bela ya matote nzambe zakaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe Karina Mokonzi oyo
samide yane ayolele noko ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci olobini ni musu nini oh atabana ko cha bilamba okay bilamba komi mutu gloire karine mokonzi na sepeli nzamba salime evolution onanda bino bela ya matote nzambe zakaka kinyo samba batela mwana wana akola nesengwe karine mokonzi oyo lesamide yane ayolele noko ya rieta yo lele ayolele karine mokonzi mesi na yo ayolele karine mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss.